les années 60 au Hibiango, que basango la plupart, la Bible, tout comme pas bréviaire. Mais où sont partis tous ces bréviaires? Au moins que sango eleki na mboka la Bible atangi bréviaire au moins Zambeziki. Et ça totalement magique. Et ce sont eux. Pourquoi pentecôtisme est lié? Justement pour nous enlever ces caractères magiques de Dieu. Pour dire que Dieu n'est pas, on ne peut pas utiliser Dieu comme un Dieu magique. Hein? Alors, on a vu sur rationalité, mais c'est ça le problème. Et c'est pour cela que l'Église, et comme il est là, il y a un pasteur. Est-ce que Kalaba pasteur va s'acquitter? On va éviter que ce n'est pas pasteur à Kala. Et pourquoi il y a une école théologique? Donc, ce sont des mots qui ont précision. Nous devons faire attention à ce qui est l'essentiel pour que tout s'oppose. Pour ceux qui continuent à conflit, à conflictualité, il est vrai que les lots, dimension banganga wana, au par exemple, et interprétation, il y a ndona. Mais ndona, c'est les mêmes mots que don. C'est les mêmes mots qu'okaba. Hein? C'est les mêmes mots yewana. Donc il faut utiliser le mot dans leur contexte. Ce n'est pas nandingi que ya religieux ce que côté on a christianisme. À ce moment-là, au monde tout est comme satanique. Mais nos ancêtres n'étaient pas tous des sataniques. Hein? Non, il y avait des sorciers purs. Il y avait des gens des gens de bon cœur. Où bazako soutenir la société. Il y a des gens qui ont abattu la famille. Et quand ils priaient les Nzambi en Pongo. Mais c'est les concepts qui nous différencient. Il fallait qu'ils disent Jésus. Mais bango bazaki non bazaki na malako mususu. Bazaki peut-être malako na biso te. Quand faut mokimbango alors bien bango malako ya Jésus, c'est à ce moment-là que le problème devient. Donc même ce qu'aujourd'hui même la kingunza. Au monde par exemple kingunzisme na kingunza, ce que na kingunzisme, oyebi tamba fuma mabwaka bazaki ko sala yo yebi yango. Hein? Mais Bamususu peut zaki permet bazaki même bien un peu bangunza, mais eux faisaient passer les gens à travers le feu. Qu'est dit la Bible à ce sujet? Alors yo moko fusa bokesen. Donc surtout comme ndenge maman misère le baki na débat oyo bokendeka sans que pour tirer les sonté parce que baba yeke bazalaka bazali lunda bazali lunda bayaka bazali mongo bazali bazande bazali. Voilà un peu où na ko mema oyanga ilibanga comme langai mpaka zamambu. Merci ko mpaka zamambu na banza ngamna na contrôle émission oyo et puis to ko kende nulle part ndenge bolobi yo na mamize mais to ko kende quelque part soki batnyonso ko kolanda contrôle oyo naza ko tia na émission oyo naza très clair que lelo makama ko débattre si ba royaume ezalité. Lelo toza pe ko débattre si ba makambo gauche droite toza ko sala zoom signifie ko pasola mpoke obendika ka place moko ka oza ko pointer eloko ngana za ko pointer na pourquoi ya lelo yo nzinga nkuvu kombo na échanger et comme zwaou nkuvu et puis to analyser pourquoi babokoki se bazali contre nzinga nkuvu qui est zwaou nkuvu. Après que la personne qui dit nos préludes, ton introduction dans le développement, nazala qui très clair pour dire que nzinga oto zako lobela nganga ya nganga ndenge ndeko mpaka uti kolobate ngano to yokani na batebele to yoka ke nganga nzambe to azali tout se batbate ya kabazala nganga nzambe. Non. Nzinga avec 100% de précision nazali mwana ya bakongo nazako yebisa yo ete okoki kozala nzinga te soki oprofite na kombe ki nzinga te po sala misala ya ki idolâtrie ya bampungu ya kitekete. Ce sont les enfants où olinga te bazalaka déjà réservé na ba application ya ba makazu. Donc, tout nzinga partout, azali d'abord pour te dire la vérité. Au Kodi kozala école à 100 personnes à Bakongo, au Koutani pe na kombo nzinga te. Au Kodi kozala na ville mobima pe, na ville na ndimiti na sina mona 4 nzinga na ville na. Unique nzinga na mikolo kutozana na États-Unis. Nzinga papi sukidi o tozane au journaliste ya radio télé communautaire. C'est unique nzinga que moi je connais.
Les Nzinga, ce sont des personnes rares. Et quand on les voyait, quand on les trouve jusqu'aujourd'hui, dans le Bas-Congo, les gens en profitent. Nous avons par exemple M. Nzinga, Oyongana Yebi. Tozaka la cousine na biso na mbanza mungu ndeko nanga baza na France peut-être soki bazola nanga siko bakoyeba de qui je parle. Fi wana azalaki na mabele tokobenge mabele mankuba za mbwa. Na age akoma ina oveba 18 ans mabele za kobima te ezalaki kaka juste babibo kaka. Baye komona ete biloko boye il faut kaka Nzinga aya kobeta ye nzete ya mwiku nzete ya fufu na tolo po ebota. Donc les Nzinga, ce sont des gens qui sont invités. Nabantandu, Nzinga, c'est une personne trop spéciale. Na yebisa qui dit déjà que toute la famille Nzinga royale, c'était une famille pleine de bampungu, de idolâtrie. Mais, pour mutu outa na degré ya banzinga, ya bampungu, ya bakiteke, et puis, au lieu qu'on m'a converti en Christ, il faut qu'on reconnaisse la puissance de Jésus-Christ la vie à Moutaboye. Poza la mutreti kaka Saoul, po bongo la motema, otika culture juive, po ya rejoindre Jésus, okoma Paul, il faut qu'il ait quelque chose de très grand. Po yo mutonge na uzaneti kaka kimbangu na via, plein d'idolâtrie, plein d'impungu, moka tunaya que ce papa qui m'a enseigné combien de femmes. Mais papa Kimbangu avait déjà des femmes avant que maman Mouilou. C'était une personne qui n'avait pas une vie stable, un village moko stable, Petenkamba n'est pas le village de papa Kimbangu na yebi sakabino yango. Mais pour outa la famille ya banganga, pour tika biloko pour sale la Jésus, il faut conversion et salement. Nzinga nkuvu na misala ya mpungu, na misala idolâtrie, na misala ya basi kidikidi. Le fait qu'à bongo la motema, cette personne avait changé management, gouvernance ya royaume Congo. Voilà pourquoi maman alika mutuzango na emisa leloyo. Force ya bokoko détruire Nzinga nkuvu. C'est lui qui avait introduit le christianisme. Pas tellement que yem takosa Bible to christianisme. Non. Avant ye, mouvement ezalaka nango déjà. Mais aza personne moka avec trop d'attention. Ça 11 joueurs moka atsebi bat bakotiaka kana joueur wana. Nzinga nkuvu aza étoile brillante ya mbanza Congo. Voilà pourquoi le bokokisme ngana za ko pesa bango message na bilete. Est-ce que Moutou Kobongo la motema aena Jésus a commis collabore? C'est là où Bazako Benga Zingankouvu ye collabore, ye mutoteka royaume Nabiso. Ce n'est pas vrai. Zingankouvu avait modifié les choses dans le royaume de Sambanza Congo. Ndeko dompe, na zongere supa sengana lingaka archive na yo. Ye la biso susu version yozi yo après olandi ba maloba na biso. Matondo. Les alliés assez décourageants comme on a dit ndeko za bwana. Vous avez présenté une mission, mais aussi précaution à cause de la recherche. Il faut aussi la recherche pour y avoir des éléments. Les missions, c'est distraction, mais les missions, c'est les locaux, ils n'ont pas le ça va. Dans le bas qui m'a à partir de la définition, il y a Kombo Zingankuvu. Na kota ki na mozindo. Na kanisi, aux en a moins stéréotisme, moko boye. Je pense qu'il y a des connexions par Casamance, bon, bien au malamu. Quand on dit nganga, c'est un mot neutre. Parce que banganga nzambe pe wazali. Banganga nkisi, même nkisi, ça ne signifie pas le diable, parce que le diable n'est pas une notion africaine. Les alliés notion à beaucoup qu'on a dû sauter. Comme on a diable chez nous, ça n'existe pas. Comme on les alliés diaboulou, diabolos. Or diaboulou, les alliés conversion à mot diable. Diabolos, les alliés conversion à mot kaka, diabolos. Matebo, ils ont dit conversion à mon démon. Donc il n'y a pas un mot comme cela chez nous. Ils ont lingala, ils ont soyé. Et le copain n'a pas sayo. Likamboyanzinga, n'inga le bang début. Ce n'est pas l'apanage. Il y a terroir culturel, il y a bas Congo, du bas Congo, comme on a dit, parce qu'on appelle ça que l'équivalent à moi, Mujinga. Mujinga, ils allaient à Banderanso Balouba. Dans ma taki jusqu'à repérer ça le mot Isis, qui est de la même origine. Mais Isis, Ezalia, Bakama. Donc, deuxième point de Kozabwana. De comment on malamu. Et le Waliboso Zingankou voit ça là qui tango à se convertir comme il aux premières années. Mais Aboma qui maman na parce que maman na a refusé qui a tout pris. Maman na a refusé qui a tout pris à se convertir à cette religion nouvelle. Mais ce qui doit tangi liwa en Zingankou, testament na souka ezakini.
alobi o tata nzambe ya mpungu ngai nayebi ke nga na BBC na kosenga yo okoka kopinir ngai kasi kopinir mabele ya Congo te pinir nga na kufa ponga nayebi ke nga nde na BBC me kotika kopinir mabele ya Congo te wana testament ya Zingankuvu mais okomona ke Zingankuvu na suka na ye il s'était opposé aux Européens, il les a tous chassés. Abandonné comme un mouvement à Gobengana ma portugais. Parce qu'à mon avis, il va consacrer. Et voilà pourquoi on a que se précipita qui a empoisonné. Le col à Bazaki va si lambi neveu naye Zinga Mvemba au départ en Zinga Mpanzu. Alors se précipita qui va longola Zingankuvu une équation. Alors que nini boy oyede ngo malamu na bokoko ya ndenge baneko sa du Congo pouvoir bawane kozwa yango par élection ya ba dignitaire de la kati na famille royale, c'est-à-dire na kati na famille ya leki ya roi parce que le pouvoir était matriarcal. Mais expliquez-moi si le pouvoir était matriarcal ndenge nini Jean au premier mois dans Zingankuvu akomaki mokonzi. Parce que là c'est du patriarcalisme. Régime patriarcal ya ikokota ndenge nini na makambo ya Congo. Et nous disons que c'est trahison. C'est pour ça qu'on va considérer Nzingankuvu comme étant le plus grand traître. Parce que il y a beaucoup à reconnaître Kiango avant sa mort. À reconnaître qu'il n'a libulu ni ya kotsa Congo. Mpe alingaki akokako sala yango, kobongisa yango. Mais sikoyo, comment yo lelo, quelques siècles après, sans aucun soubassement historique, on va défendre Nzingankuvu pour dire qu'il est le père de l'histoire. On dit que nini esclavagisme va neko sali matin na peur Zingankuvu. Ou pani va plainte, il y a 2 lettres que Zingankuvu a komelaki na tant komaki Jean Ier na roi de Portugal Jean. Ezalaki nini? Ezalaki po akoka ko senga ye, akoka ko swana na portugais, ba ko décourager traite de noirs oyo babandaki déjà ko sala na kati na na Congo. C'est-à-dire que dès que les Portugais sont venus, bayena munduki, bayena Bible na esclavagisme baramoko. Donc ça il comment séparer que comment on a que même Alfonso premier oyo zali ko kumisa. Alphonse premier ozali ko kumisa, mais comment on a que Alfonso premier tango baza ko sa esclavagisme akangaki misu jusqu'à ce que baiko kanga bana na ye. Na kati na libota na ba kangi ba tu ba bemba mon esclavagisme et c'est là qu'il a commencé à pleurer. Donc on a kanisi mbutaza bwana za na ba fait historique pour na ko makambo yo. Ça me surprend, heureusement que ce n'est pas le fait d'être quelqu'un du bas Congo actuel. Bas Congo et la catégorie du Nicolo, dès que ça la connaissance en profondeur sur Makambo et le peuple Congo. Mais comment on a bien Makambo ya Balunda, Bakuba, mais na retourne motuna mogo, a quel retourne histoire. Bakob c'est le royaume du Luba et Bandika au 16e siècle. Le royaume Lunda au 17e siècle. Mais le royaume Congo naïf sibino que est bandit au 2e siècle après Jésus-Christ. Et ça dit que pour ceux qui ne comprennent pas que le roi Moat Konde ou à Salaki royaume Lunda pour les avoir sujet à l'éloté, sinon pourquoi il a fait ça. Mais le roi Moat Konde était un prince Congo. Alaki prince Congo, ils ont le là Ntiambulungung. Ntiambulungungu asala ki le royaume Kuba okomona kauta ke pa bana mongo mais bazali sous ko se référer kauta ka na Congo, hein? La même chose que nani le roi nini comme on est kiminga sur Congolo Mwamba. Nkongolo Mwamba okomona pe ka la descendance ka pa ya Congo. Donc il faut toyer ba histoire na biso. C'est très impératif. Si on ne connaît pas notre histoire, donc on va spéculer, dans les cas où la victime. Maman Misa lobi to koyo kana te maman to koyo kana très bien. Soki to kamati ba fait historique to tchena mesa to kamati ba sentiment to longoli. On va très bien s'entendre parce que c'est notre histoire. C'est notre histoire. Et c'est que tu comprendre yango et tu comprendre si que nini le roi Vita nini a dit sukolo na kati na confusion na eka kambuta. Bwana lobi non na bitumba mbwila c'était le roi Alphonse Akende Kobunda. Non! Ezali le roi Kanga Vita, ton Vita Nkanga. Oyo nga za ko kolata kombo na ye.